abonné na biso tant na ko ça élément au cadeau spécial de Avema télévision yo commenter car la combo na yo na ko ça la émission spéciale dédicace ya ba fidèle abonné à Avema télévision. Donc encore une fois de plus, joyeux anniversaire au caméraman le plus frais, le plus beau, le plus professionnel Abed Kitenge. Joyeux anniversaire à Avema télévision. Plaisir, les a belé. Il y a qu'au fêter anniversaire à Avema télévision. Moi, je suis Néné à Lingini Naya Mike Nabiso. Néné à Lingini na Yves Kalombo Nabiso. Ya Mike Nabiso, Azana Nyongo, il y a combien? Oyo Senga qui ya Mike, Abo Foutelo Nyongo Wana. Yo Néné à tous ali chantage. Yo sommes pour un chantage. Au sommet de Mutakata, nous sommes libandi parce que yo public va donner Mutakala tout le monde pour la commonaille. Bienvenue sur Ave Maria Télévision. Comme dans nos us et coutumes, Abed Kitenge derrière la caméra, Ahmed Mukendi devant la caméra. Bomo Mesano, Nengeto Mesana Kosolana, va fidèle abonné à Ave Maria Télévision. Nazarane Sengoma Kasi, ceux qui n'ont moni caméra à Ave Maria va braquinga. Naïbi que moi la mobile ya Mwindu, l'homme au barbe, mande fait belé à filmer ngai et ça l'a trop et c'est musclé. La journée moko très spéciale. Pour Nabiso et à double sengwa, double fête. Joyeux anniversaire à mon ami personnel, mon ami de tout le temps, compagnon d'élite. Donc, Todama Bakwanganaye, Totambolanaye, Bamoye Betarabiso, Tokembaranaye, Abed Kitenge. Moi, la mobile à Mwindu. Joyeux anniversaire à toi. Mes vœux de bonheur, prospérité, longévité. Nyon soya bien à la côté, aussi peu au colis, au vent de déjà chez eux. On a raison ni ça la aux coach moi na palette donc zala on a ba chéri belé de nous na bango mais nengo bakisi mbula sika na ba age na wote ba tu ya ganga pamba nengo bakisi mbula sika boye tcha déjà mais on a parlé na ebi na la sanga moi si na wote mais na mona randi ngutaka bango na ba statine na yo ba chéri no ba masquer na ngola Saint Valentin chaki bango so ga na poto so ga na Maroc so ga na yolo so qui veut ou so qui veut na Bibois en tout cas il est grand temps. Lobby Benga Bisso, toi qui une présentation pour ce col déjà, c'est une façon d'amuser la galerie. Maman Anastella Fraser Moutou, à ça là qui Ave Maria Télévision et ça là, le lot Ave Maria Télévision ils ont coqué ça 2 ans. On a dit que chez Bisso, Maramba fête ya Gemouké, Maramba cadeau ya Gemouké de maman Anastella Fraser. Zamba Pambola, on a l'Ikanisi Kitoko Ozwaki, il y a créé les Bisso chaîne Kitoko Ave Maria Télévision. Ba fidèle abonné Oyo Bobanda na biso Ave Maria Télévision Tim Kolo Oyo tokokisi 2 ans na pesibino merci du fond de mon cœur merci wane outi pepa maman Anastella Fraser abina pesabino merci pour na nyonso o de salaka bozala kawana tongo midi poko bolembaka biso te soki Ave Maria Télévision ekoti élément bozala kawana bolanda biso bo partager na biso ba meilleur moment que ce soit le pire ou le meilleur Ave Maria Télévision bozala kawana toujours avec biso merci beaucoup. Donc je sais que ça se fait, ça va se fêter. Moi, organisation de Salema pour Ave Maria Télévision, abonné na biso tant na ko ça élément au cadeau spécial de Ave Maria Télévision, yo commenter car la combo na yo. Na ko ça la émission spéciale dédicace ya ba fidèle abonné à Ave Maria Télévision. Donc encore une fois de plus, joyeux anniversaire au caméraman le plus frais, le plus beau, le plus professionnel Abed Kitenge. Joyeux anniversaire à Ave Maria Télévision. Plaisir, les a belé. Il y a qu'au fêter anniversaire avec ma télévision. Au début, il y a l'isolo dans la guité. Mais 2 ans, il y a l'isolo dans Zawana. Donc, fierté, mon abisso, merci. En fait, les lots, quand on est tombé, ça m'a resolo dans l'abino. Moi, je suis Néné à Lingini Naya Mike Nabiso. Néné à Lingini na Yves Kalombo Nabiso. Il y a Mike Nabiso, Azana Nyongo, il y a combien? Oyo Senga qui a Mike Abo Foutelo Nyongo wana. Connaissant aussi ya Mike Arundi Matiaza na Nyongo no. Nene ayo soko sengi mutu mbongo. Osenga ki mbongo beta ke matolo nenge to bana kino cheke ya Mike. Yo soko sengi mutu mbongo. Mutu a répondre yote mutu abo ko peso ba ojo no ezali sur kila mutu to ayo kango. YouTube o ezane lengi nango elenga YouTube babo maratelo bata moura de la presse. Ah na YouTube makamwe bata marate. Yo so kazi ko za maelo batami bato pe baza koto pe baleko pe na maele. On a tous suivi le message vocal na yo sur là o ebisa Yvette. Kenga na sengi ya Mike mbongo api melinga. Ngana bano kote la ya Mike na makamba penyel. Bano kote la ya Mike na makamba penyel.
boye nga mukuna ko dossier ya Mike ndenge na kosemisa yango Angelica kutu akosa paix à son âme madame Angelica kutu akosa Angelica bato akufa na tanga komona ye elelo ozoluka su nini na ocho tanga poste no kala mingi ate oyo komela Yvette au nom de la vérité aloba soki ni eloko nini ya Mike Kalambai oyo koloba oyo bato bakoboya Mike Kalambai mpona yo lelo prophète Joël Francis Tatu nga na sala émission alobela Joël prophète Francis Tatu mpona makambo ya vie na biso ya yolo oyo bafinaki mwa chweke po aloba ba n'importe quoi lelo prophète Francis Joël Tatu bamiso ye ndenge boye aza verrouille aza double sim bamessage eleka aza boye mais lelo abali mwasi na ye ya mundele wana ya mundibu wana abali wana alandi makambo na bino le seul mutu oyo akodétruire mutu na vie alaka nzambe ata bobebisi réputation ya mutu ndenge ata bolobi mais mutu wana soki aza ya nzambe esala eloko te napinoka exemple moke prophète wana Francis Joël Tatu abalaki wana mwasi na abalaki liboso baboyana avandi lelo abali mwasi mundele wana monaki azoyemba nzembo ya mon meilleur ami ya Rosny Kayiba c'est que mundele wana mpe ayebi mpe surpris congolais ndenge ezalaka bien mais mundele wana alandi makambo na bino te bango wana babalani na bango yo nene ya yolo nyo oloba mpona Mike Kalambai oyo presse ya muzele ya oyo na Mike Kalambai mpo oyo olobi to masala nga fani muzele ya oyo na Mike Kalambai mpo oyo nene olobi jamais yo zo oloba biloko bana koma Mike Kalambai mais soko tamboli na bangaba balemba partout ka musique na yebeta na bafete bato bala na musique na soki na église na ye okuta plein na craquer na église na ye tomonaki ya Mike ayeki na église na ye avandi mpe alobi mikolo atikali mondimi simple ekochange eloko moko te biloba loba na zawadi na bino botindaki mwasi wana zawadi donc ayi dernièrement alobi aza na zeme ya Mike Kalambai nango mpe bafoto aza na kini awa ata ye ata azwi 1500 zeme ya Mike Kalambai so Mike Kalambai aboyeke zeme wana eza ya ye te eza ya ye te soki andimi andimi makambo ya moto ezaka motu ye moko eza na motu mosusu ka vous croyez ke ozoloba makambo mpo okitisa ye mais nzambe aotombola ye eza na mutu mosusu aza place moko boye kombo na ye esengamaki ye matantisi na baniveau wana te mais ntango ozozala ntango mipesa nayebaka te YouTube na bino yango bosalela yango bato boliaka bambongo na kombo ya bato ça c'est pas normal ça c'est pas normal le dossier ya Mike Kalambai ko epesi biso bato mosusu oyo bachance ya koyeba qui est vrai qui est faux qui est vrai qui est faux bamangambolo baloba Mike Kalambai akangisi bato nga ndimi teke Mike Kalambai peut passer son temps pour akotia moto na prison mpo aza mosala nzambe mpo ntango makambo elekaki frère Mike Kalambai asengaki pardon na bacommunauté nyonso to asengaki pardon na bato oyo boleza bato oyo alezaki pardon asengaki bango bapardon alobaki ase retire na baactivité nyonso ya église ya corps du Christ makambo tu esalili asalela nzambe aosala lisusu te oya na église ekoya mondimi simple si azwa temps ya kosenga nzambe pardon azwa temps ya kosolola na nzambe par rapport ya ekomelaki ye azwa banouvelle orientation ayeba nini akoki kosala oyo bino tu bozoloba wana bilobilobi oloba tati mo ozala kote na biso be ya japonais bilobilobi na bino bozoloba wana ekoservir bino na rien héritier wata bosaleli na banzembo héritier wata bosaleli na baémission héritier wata boloba loba lelo héritier so alingi mwasi baboya ye yobi combien de série balanda héritier na nsima kongo eza na oka mboka biloba lelo naomi wana oyo naomi oyo kasi naomi wana mwasi héritier aza na mwasi te lelo Peniel oyo moka ya Mike Kalambai wana ex ya Mike Kalambai Peniel bavideo na ebima awa n'importe quoi Peniel azovivre te namonaki Peniel na concert ya Fabregas abamba Fabregas bambongo na Dallas Peniel est en train de vivre yo nene atosali chantage yo so moto akufa mpona chantage osomona moto akatani soki na moto atikala libandi parce que yo publie bavideo ne moto akala tokoloba makambo mabe mpona komona ye eza nango cope na bino tobike bino bafille oyo bosala babiso na bayoutube bobambela bato makambo oyebi keso na babambilika bato balandaka biso basoutenaka biso mpo balingaka biso mpo bayebi ke makambo oyo ndenge ekendelaka il faut tosoutenir mutu wana yango na eza moni yo nene ya na mabeno na balamu eza mpe na bato mosusu mpe nakovanda mpe awa na bandi kosala baémission ya ndenge na ndenge mpo na yo neneya na bandi koloba nene aza mabe bolandaka ye te bolanda chaîne na ye te bosignale yango mais ya des gens oyo bapro neneya oyo bakovanda balobi keno ngai ata nene aza mabe ndenge nini ngai na olandaka neneya donc ata yo bandi koloba mabe Mike Kalambai bando bandango ganye nini
Au gagner nini? Bino tout boire ma YouTube mi bibole ba pour matanga ba tuma me bele zo matanga Angélique nga zo pesa ko to kanda makasi. Ya cop na bino ba puchu ba Karaba la sorcière bozé bele cop na bino yango na ya ko désorienter ba information. Le logo mata Yvette Kalombo comment ça bino sonis. Mami na biso ba américain y wana Dubai, kamingi te States, kamingi te mata Panama. Abet car il y a déjà il y a des limba ekoma donc on sentit que notre vitesse to mabino world libéneza déjà parler vendre déjà donc Yvette benga moi je suis na pour ça la maramuna ya kalikila ramutu te ngana ndo mona Yvette na musika ngana nota la Yvette Nathalie Mambolina na lokana na ba place ko cha Yvette te na mona Yvette quoi film ba polémique na mona Yvette quoi film bo pour à vivre. Il faut battre bas à la balle au baboyer. Maintenant, j'ai vite compris que non, Yvette, elle est bien. Yvette, la fille, moi, bien. Yvette, la fille, moi, respectueuse. Yvette, la fille, moi, sur la bien à battu. Yvette, la fille, moi, boyer. S'il faut appeler ça moutou valeur, appeler ça moutou valeur. Non, on a une live, n'a boutou. Faut que mon Yvette, comme dans le niveau, il y a aussi la moutou live. C'est que Moutouana qui n'a pas l'écolo. Tout Moutouana, quand tu as un monopole, il y a vérité à Oazoloba. Quand tu as hier, tu as le bin de Batoubayo qui est. Bon, ça la sonne. Moutouignon, son avis, Maramo à Salara, et reflétera l'éducation au hasard qui n'a pas famille. Quand tu es mal éduqué chez toi, tu resteras mal éduqué. Quand tu es bien éduqué, quelle que soit l'influence, quel que soit ce que les gens vont faire, quelle que soit l'influence, quel que soit ce que les gens vont faire, il y a mal éduqué, impoli. C'est que vie a Mike avant la Kenya. Na mabete na malamu na yebiso to lingi. Ba ans nous ba écrire na bino tout wana bosali clic na bino derrière bloc pour nuire Mike Kalamba beaucoup tana mo panga ya nzambe na nzela la bino. Voilà que mon santo. Voilà que mon taouta lola ko sali sumute. Mike Kalamba bon mona ki na nakata ya Bible ba komi dans ma livre dans la Bible ba komi que non Mike Kalamba aza mon santo aza saint. To mona ki nakata Apocalypse. To Matthieu to quoi que c'est ton hébreu. To va commis que non n'est pas boyé, Mike Kalamba est 3 fois saint. Non, Mike Kalamba c'est un humain, tout homme est faillible. Dans chaque œuvre humaine, il ne manque pas d'imperfection. L'imperfection n'est pas Mike Kalamba et Zangate parce qu'il y a Zamutu. Yo l'union à ma bé à Mutu et comme à occasion il y a lier là-bas tout le monde. Beaucoup de côté au bossa la miniature, beaucoup de la coton, la zone, moi de ma coton à Silica qui est. Pour ça la miniature, beaucoup de la coton à zone le mabé. Côté beaucoup ça non, c'est pas comme ça dit. Ngaso et Télémé Livette, tant que je suis américain dans le Belayo. Muto ya Mike à vie na biso da vie ba Yvette Kalombo, da vie ba Yvette. Ya ba Yvette Kalombo, da vie ba bête qui tengue. Aza vie à manager, aza vie à Anastasia la fraisière, aza vie à tout balina ave mate, aza vie à américain. Tout le monde dit matin mutu moro boye, aya vin pande comme nae. Tout le monde dit matin mutu moro boye, aya loba n'importe quoi na combo nae. Donc vie à compliqué. Nene a tiqué la biso ya Mike. Nene ya kokota ya Mike na buzoma na hote soko kosala ba émission non on te permet muto ko fundo ate. Tu verras, tu n'auras jamais la tête à Mike Kalamba. Mike Kalamba ne va jamais, nous on va s'en charger. Na page mususu soki la mama ou quoi que ce soit la page on a botika ka koko ça va batu. Botika ka koko ça va abonner on va perdre nos confiance. Botika ko salir ba réputation bati botika ko ça oh bossa na personne par exemple ya Francis Joël Tatou nani aloba raté na makamuna ye na pe na loba rasi na ça les émission
mais ce qu'on a battu balinga yo mais si tu as battu bato est-ce que moi je n'ai pas moyibi to quand moi je hôtel na mobile moi je no boy na linga moi sinanga quand ndenga za na lingi il y a des gens oyo avani bena boya kaka ni moi na une infidélité moko frappant akangi un flagrant de ligne de ba na ye bena ndako pa chepe na se mais yo nanga pe to ebite ke muto akanga moi na mobile c'est compliqué nene qu'est-ce qu'on va prendre ma batte banola madinga quoi que ce soit ni ma muibi même ma muibi ya bambongo quoi que ce soit mais mutacho mal à l'aise à la tête il fait ta salle là il va expliquer ça que a yebi place yo bata marana monga fula mais tant que nola madinga banola lukayo il fait ta scala ko dévoiler de vu que la relation amitié au bana ngobi mbali so yo lingo bi sa amitié pour na zawadi est-ce que zawadi bena za mwasi za mwasi mais c'est pas une maman na ba réflexion c'est pas une maman à la rabongo te yo mutu moi ça libala mobala mimio na ekobo mobala mimio que ça n'importe quoi quel que soit escroquat quel que soit leki mbongo na yo quel que soit makambo boyo kana ki asala ngote o le na TV le bakengai na zoko saté je joue sur la tombe de mes parents ko tika ko ça batako on ça que vaseline wana Mike Kalamba ça soki 2 ans 3 ans na ndako ni bana basala na vaseline wana bomba ki ngoka point la yo zawati na butu wana Mike Kalamba ça qui vaseline. Arrêtez de blaguer avec des gens quand même. Bato balanga biso baba na bazo bana biso te. Bato balanga biso baba bazo bana biso te. Bato balanga biso c'est parce que balinga biso. Litinga queen nene la. Sœur na ngamo queen nene la puissance. Sœur na ngamo tina le cas de Bruxelles mais mingi ne queen nene la. Motema ya papa JPS na kati ya Irlande. On a Irlande mobimba soki za na mwasi kitoko. Oyo la garda beauté akola aobota mele toujours belle c'est ma sœur queen nene là oye pe nakacha ika nakacha Grande-Bretagne nakacha Angleterre la queen d'Angleterre maman Anna Stella Fraser la patronne joyeux anniversaire na Ave Maria Télévision joyeux anniversaire à mon ami mon bro mon pote Abed Kitinge ce que na la rédaction na meno aqua splash banini on laver na piscine ngamo na filmer yo to inverser barole mais na ebike o est important ya mutu ya nzamba bateli donc yo nene ayo robangisa bisote yo nene ayo bisoto za wana pe charger pe ba obito otala pe o frapper surtout nga pona mami na ngamo nga pembe mutu balanga Yvette Kalombo soko ye mabe ni ange kaka terminateur de la presse masananga il me manque beaucoup à Ndoya masananga lelo la pesibino mbodo on est à toi no maele wana ne bamkia ke isalo mto pe mbongo ya te ko doka ko kemba nanzala no wana on autour kaka ba occasion na kalamba ya mona yo na kalamba ya banga ba chantage na yo na kalamba ya yo kaboye na kalamba ya sala boye po ba salo bo o doka mto pe so mbongo azate mutu pe ko luka yo azate oko banda ko créer makambo na lukuta wana créer obeti ba vie na mais tu verras personne venir te chercher que nene ya chana se ya maika bi mili yango oko zo yango to ko do kam piaka no mabe piaka no salité ko so za mbongo zawadi o sala yo ko sala koki on est ça haine et le bata boketu au peuple ya ndenge nini haine sur haine de sala yo on est ça mutema mabe au boulé que non son alobeli na sali Yvette chantage bongo Yvette a webisa ya Mike au sens mto pe ola raté okembaka bongo tu na soka mto pe sola raté ndo repenser pe na azate wa eza kindoki ndezo sala yo donc lelo et qui moi mise au point mon boya j'avais voulu mettre au clair des choses mais ça va fidèle abonné à Ave Maria Télévision bato balanda biso bolanda ba chantage ya nene ya wana ti bolanda oya osala wana ti abet kitengo ko edenga pe ozwango na page ya IVK News ba chantage oya komeli Yvette achango bolanda ba chantage ya nene ya wana ti ya Mike serviteur en Nzambe ya solo diable atentaki o eleki nasa sabino ke ngana ya kate pona ko affirmer to pona oboya o eleki entre Mike Kalamba na Zawadi nyoso eleki Nzambe ka emo ayebi Nzambe emo ayebi kaka. Donc, on est à Osala, on est à Kimouyi, Binan Zalande, Osalaye. Je me permets de faire un peu de parce qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
biso to nous répondra yo kaka trop c'est trop le kuta na yo suki. Joyeux anniversaire encore une fois de plus na Abel Kitenge. Joyeux anniversaire na Avema Télévision. Bon début de la semaine na Queen Nenela na Papa JPS. Bon début de la semaine na Madame Anastella Frazier. Mbote na batutu balinga biso Didine Triple N Nino Mongo. Mariam Badimu baba tunanga na mesana oboka boka pesina nga Milka Kininga na kati ya Brazzaville na pengai pesina nga Age Mafuta badona ba na Angola batutu balinga Kamel Mukendi. Vous s'abonner massivement à la chaîne biso bo partager bo comment pour nga na sala dédicace de l'émission oya pour avril mobimba les mois spécial ya Avema Télévision nga la sala dédicace yo chaka commentaire merci beaucoup ciao.